Congo check check TV. Yasiba mutombo. Congo check check TV. Yasiba mutombo. Mbote mingi na bino balandi ya Congo tek tek oya yemoko mobosa Sibu Mutombo na kata émission na bino masolo ya kini oyekamba makabongo na yemeye Loriane Mutoka autrement dit moi na mora soda makase pe na pesi mbote mingi na oya za bongo na sima caméra eza bongo metiti mamo cameraman que j'aime trop et en plus na monteur nanga na kozangisa te jamais kopese mbote André Kilima Kilima vraiment bambote na place Zwamio toza bonka na émission na soma solo ya kini o bebi ke ebete la kabino ba réalité les kaka vraiment awa na kata kini oyo etenda makambu kini oyo etenda masolo naza bongo nga mo côté naza bongo na invité nanga sans plus tarder je sais pas si Metitima il est ensemble avec moi akoko fongola nga bongo na invité nanga. Histoire mo en fait eza réalité pour nangai oyo nazo vimo nazo passer nango sikoyo à propos ya papa nangai et acte azo sala vraiment envers ngai zo se pesanga te yango na bengi bino ba journaliste ba pandisango bo luka vraiment eloko oyo boko sala po nangai. Merci beaucoup mon frère a lobby que comme papa zo sala et tout ça les bien té ça vie mon roya zo comme bien té en tout cas quand dans ça na bino ensemble to ni ko to découvrir le kamango papa zo sala et zanini to yeba vraiment en réalité yango ya papa ou zo sala mwana né et zanini comme ça ngana bino kande to mesana ko luka ko aider pe na ba conseil to aider ya il kamango zanini vraiment ezali kamoko ezama touchant vraiment ezali kamo oyo elelisa nga na kati olelisa ndenge ni tandis que papa zo na mwana na comment ko lela bon eza ilkamo eza simple te omoni papa abota ngai ngamoko maintenant papa aza marié aza na mwasi na ye na bana na kati ya ndako alerle akutanaki na mama na mopanzi bon biso so toyebi ba réalité eleka a na ki na lobaka na monde le mususu papa ne ba papa mususu ne ba trichaka ba sina ba na kati na mariage ouais abotaki na mama naza mwana libanda ndako naza mwana ya libanda ndako le raboti na mama na bandi kokola nazokola ti abota na mama wana mama batikala jamais. Oui, papa ne m'a jamais représenté dans la famille à papa. Donc, secret est entre papa na maman na famille à maman na biso. Donc, ngai na tikala jamais kozala considéré comme un fils ya papa. Comment ça? Parce que de un an, bandeko o ya ngai. Oyo bana ndako o papa mwasi ya papa azana ni ndako kuna wa bota bangwe totanga na bangwe école moko bango baebinga comme simple ami kaka ndenge totanga tellement que totanga école moko to vanda rapé tozala rapé commune moko mais ba quartier différent totanga na bango école moko na kenda rapé pa na bango na kota rapé bayambanga pe bien comme simple ami kaka mais na kati na bango bayebi te ke ngai naza ndeko na bango yo yebi mais ngai na yebi bien que oyo bandeko na ngai mais non papa po na makambo ya ko supporter bien sûr que papa asala nyonso po na ngai papa sala nyonso po na ngai minerval apesaka les mususu qui problème que quoi après ça a supportaka tout les ala makama malade les ala nyonso bilamba les mususu banini asalaka mais loko chokanga makasi papa apesa nga mbongo toujours en coulisses. Comment ça coulisses akobe piate ka peso batno ba mo ke na opesa mo ane non atikala jamais rosala ngo abinga nga le mususu invité nga le mususu na ba terrasse mo boy le mususu na restaurant apesi nga mbongo donc alingaka kutu te
batu baye baba mona ki ya pesinga mbongo. Comme ça bon et loko wana vraiment na mitungisa makasi talaka tini na komibo. J'ai déjà 18 ans, bientôt nazo kokisa 20 ans. Na kokisa 19 ans pardon. Donc ti lelo bandeko na nga wana bazala na ndako wana bayebite ki nga nazala ndeko na bango. Même na mama oyo abalaye ayebite ki ngai nazalaka mwana ya mobali naye. Tout le canon kosola moi mon frère yo était que moi la mobali était pe moi mbala za camarade ya papa. Pourquoi yo proposer ki papa te que non papa luka ko présenter nga pe bandeko na nga baye banga yo sala ka ta proposition na. Bien sûr. Naza déjà un adulte. Na sala encore plusieurs fois. Na ebisaka na tata ko ebisa papa. Pourquoi olingaka ko tchanga toujours mopanzi? Pourquoi olingaka te présenter ngai na bandeko na ngai? Pona nino sala bongo. Arriva ebisa nga toujours ko calmer nga kaka na ndinga. Tellement kaza papa nga pe na respectaka na nga. Na kina petit pa maman na ebisi maman. Pourquoi bolinga garder secret o? Pourquoi bolinga bolinga bo séparer nga na bandeko na ngai? Bokene bo présenter ngai boyebisa famille ya papa ke nga nazala mwana na bango. Mais papa lo bagani tant sala bon. Mama ndenge na lo bazara même ndenge moko na papa. Totika, tozela, tout ça la boye. Bon, tellement que bon baza ba parents, baza banzambe na biso assez. Na koki jamais au désobéir na ba posa na ba pe na maloba na bango. Uti koloba ke botanga ka école moko na bandeko na onyo surtout wana. Mais non ton papa na la kindaka makambo ya ba réunion de parents pour na bango. En fait, makambo réunion de parents. Pona bana oya ndaku na loba bana ndaku papa kindaka. Bosko pona yo bosa kombo mokoti. Ba comment monter comment? Tu tikala jamais oza kombo moko. Pourquoi ça? Bon. Nga moko pe kamisa ngai. Papa na nga za envie na za kombo na etina ki za kombo mususu. Bon, soki ezalaki ki nazalaki kombo moko na bandeko na nga wana. Mais bango moko bangaki bayeba déjà ki oazara ndeko na biso. Mais nazwa komba papa biso te. Oh ba minerva ali na kenda ko futa. Papa na yebi ke to papa kenda da ba réunion de parents, il faisait que akenda ko futa pe ba minerva na bango. Ya yo pe également kenda ko futa. Comment bando no ba oyeba kadi? Bon, papa akenda futa la minerva te. Na kenda futa kasi. Apesa nga comme ndi na oto loba bambongo ole msusu abinga invité nga le msusu na terrasse ou restaurant. Apesa nga mbongo ya ba bien ya ba besoin na ngai le msusu mbongo ya frais. Apesi nga na ke na futinga moko. Mais ya bana oyo bazala na ndako. O baza reconnu que maman na baba oyo abala maman na bango azwaka mbongo ake afuteli bango moko. Émission oyo na habité vraiment ba papa na mekana ko sola na bino na mom ki avant na zong sa micro et pas ande ko mobile oyo ko sala demande oyo ya passe pe mawa ko beta l'histoire na ezo swinga na motema. Ba papa pourquoi bo sala bon na tuna bino mutuna mwana ko mwana na yo moko ozwa ka charge bien. Mais pourquoi ko lingo cacher à cachette ça cachette c'est comme si moi na mobo écoute ayébanité. Et ça n'a pas passé, papa bon mais qu'on peut changer s'il te plaît. Est-ce que maman bali déjà après que bo tayo maman bali ou bien bali non? Bon, maman a bali vraiment té comme mariage mais azana ba vivre na père mort boye, ba vivre na yi. Voilà père msous. So yo ndengo ye awa na masolo ya kin demande na yo sko papa pelingi zalani. Elonga no singa na papa. Azwa responsabilité na ye. Ezala tika kana bien matériel. Parce que ba bien matériel il faut ta nango te. Eloko esinga ezala eloko akati motema. Il faut abimisa ngai a présenter nga na bandeko na ngai parce que nakoki jamais ko continuer boy. Nakoki jamais ko vivre toujours en cachette. Ce n'est pas ma vie o nga na lingara te. A présenter nga na bandeko na ngai. Toye banake
toza bandeko tolonga na makambo oyo bami wana ngai esala nga bien te elo nasenga na papa a présenter nga pa bandeko na ngai bayeba ngai nga mpe nayeba bango eloko naza nango poso yango wana. Papa oki demande ya mwana no ya mobali mwana no oyo okolisi yo moko otangisaka ye oliesaka ye olatisaka ye ozwaka baswin na ye nyonso soki demande na ye pa na yo ezaki non papa zwa ye lokola bana nyonso to représente epa bana na yo oyo bota na ndako oyo ozoboya bango bayeba ye eza mabe makasi etake yo moko mwana mobali pourquoi pas yo moko pozwi avance ya kosola na bandeko no oyesa bango ke non je suis votre frère nazalaka jamais ami na bino pourquoi pas osala ye mpe ata eloko wana. Bon, ce n'est pas vraiment dire. Eza bon, non le excusez, eza facilité à ko sala eloko wana. Comment ça facilité? Parce que et aussi Mbappé raté. Il faut papa yé mokonde. Parce que yé azali numéro 1 à famille. Yende yé moko a présenté ngai pa bandeko. Nga jamais na koki kokende. Naibisa bandeko na nga na ki nazala frère na bino bo tozala lien bono. Ba maman ya quartier tomba mona ro msusu ke koto kuna ezakata na mama mota ba mona ona bano bakokana basala ate ata mutu mo beta busura. Bien sûr. Ba beta na bango mais comme bango ba ebiki tozala toujours na relation mo ya ba amitié. Bon, bacha vraiment kate pona. L'école, même si ma camarade n'a pas école quelque part, na bino teke bino mo za kwa bande kwa ndé pour ça na il faut bolinga na makasi tant baloba na bino bongo yo ka ngondengeni vraiment na motema. Bon, et ça la ngana pasi. Et ça la ngana pasi. Bato libanda bazoe baki bazomona tozana batre ya bandeko. Mais bango baebite mais nga moko na yebiki wana bandeko na ngai ça la rapasi tango peut-être on dit tout ça na ba konde vous et puis so petunga pe na tanga quand même et ça quand même fièvre vraiment ikangi mutu na école tango mona randeko no moko asali fièvre souci non na moté mais ça rande ngeni o ka ndenge ni to mona ke non frère na ngo be sœur na nga yi wana on ça la fièvre na mintu o ka ndeni na yoka na bien dit non se sentir bien non dit parce que on a za makila na ngai malgré toza maman mon côté mais ezaka na mutu moko kwa sali ke biso nyonso toza leloko moko eza papa donc baza bandeko na ngai propre même si tu partages na bango ndako moko te ke toza na bango maman moko te mais et ça la nga pasi soki ile mususu fièvre moko boya grave. Bien sûr, même les professeurs aussi remarquer ango. Ce qui a bien l'eau moko tombé là mususu ndeko nango ya moi subé à mobile. Ce qui a tombé malade. Ba senta vraiment que même na kati salle nazala sous concentré te. Na komaka vraiment agité. Pour nini makila na ngai azora passe. Comment est-ce que ngai na ozala bien. Donc et ça la ngaka bien te. Oh, yaya ta la caméra nanga face. Ça la demande pas papa. Loba na papa parole moko bu et touché vraiment dans mon thème. Bon, papa. Na pisson mboti na place aux allées. Je t'aime bien. Mais eloko zo sala ezo se pesangate. Ezo blessé ngai. Eza vraiment dur. Papa zwana na place na ngai. Soki ezalaki yonde père na bino asalaki yo boy. Est-ce que olinga kozala malamu? Bongo zala l'aise. Je ne crois pas. Eloko nga na osenga na yo papa. Présenter ngai pa bandeko na ngai. Naza na posa to yebana na bango. Sala nyonso papa oyoza papa. Elo na senga nonka yangwana. Merci beaucoup, merci papa. Je pense que yoki parole ya mwana na yo qui demande à moi na yo alobi azani na posa ya mambebelete sauf que azana posa au présenter pas bande connaît bae.
alobi na opeli susu likambo ke touchinga susu makasi ke alinga ko makasi alobi lisusu na papa est-ce que soki yo basala ki yo boy et pas ya papa na yo olinga ko se sentir ndengene koma na ka ya mwana na yo pourquoi ya mwana na yo azani na ba raison ya ko déclarer ba droit na azani na raison ya ko linga ki bandeko ne ba yebe vie ezalaka na lokola libaku obeti libaku lelo zoki ou soit obeti libaku lelo kwe yo telemi papa soki lelo yo kufi peut-être et que bandeko ne ba ebite ki azande ko na bango bakolinga ba compter parmi ba héritier na yo est-ce que bakolinga ba compter parmi ba héritier na yo autant la danger moi non te pourquoi ko papa na ngai. En tout cas, merci beaucoup Nabino surtout au Bozalaki lelo na masolo ya kini. Oui bien que masolo ya kini to so kango tomla été pourquoi parce que les alaka ba histoire vraie. Oui beta maka. Nazongi sous c'est pas de quoi mobile nangai ou vraiment beta ki solo nanga ensemble pour appeler sa biso numéro de téléphone naie pour bonebi ke boko sola naie par rapport il y a di solo au abeti Nabino. Mon numéro de téléphone est plus 243 82 048 24 74. Merci beaucoup. Wana numéro nae bambote nanga mingi nazongi si bongo vraiment et pas ya metitima wazala ki bongo na sima caméra pe lisusu na André Kilima oh yewapi azana montage et plus na kopesa ma boss si bon tomba mobalo ya pembe bambote nanga vraiment pas na bambote nanga susu na clé ngonda na bunda c'est bambote vraiment mingi et pas na yo sans oublier bon vraiment tourne na mikolo grand frère mort vraiment grand frère mort et zabongo Michel Boyimbo koko la bino ayibaka épée ayibaka épée ya robodo na robodo so robodo so pe nani yo ibani Mambote na ngama mingi epa na bino là vraiment la micro bozala ki bongo na Lorraine mutoka autrement dit moi na mora soda makasi ngana bino lelo to kabani awa bye bye.